bolingi boyeba sikoyo soki Karine asalaka wapi to asalaki bisika nini soki Neneya ayebisaki bino te nga papa robo akobomba te oyo azobomba eza Neneya me nga nakobomba te bien sûr naza pyromani te me nakoloba Mida Angelica Soso Mida nabosani poste non te poste non na yo te Kisimbi ese de Mbujimai boya Mama Kimpi boya Nyantaba zalaga na suki wana yaka Gloria Badiamulenge bino tu bobongama boyoka sikoyo mosala ya Karine bino mboni boyeba soki Karine asala wapi mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Noirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo bandeko bolingi bon boza bandeko na biso ata boza bazozo ata boza bajalu ya Karine boza bandeko bolingi boyeba Karine soki asalaki wapi to asalaka wapi ou bien bozokanisa zokosa me bino boza ndenge nini bino moko bozwa koloba Karine kende na fuwa ye lukata mosala lukosala boye na poto ezalaka boye bopesi bakura ndenge na ndenge me nzoka Karine azalaki professeur koleka bino en plus bokamwisaka nga ndenge bozwa komona eloko moko te ntango bozoloba Karine luka mosala pourquoi pas bowanda koloba boye Karine senga na ba connaissance na yo bapesa yo mosala po Karine azali entouré na bato baza na ba entreprise aza na ba chinois na ba chinoise baza na ba entreprise bakoki koengage légalement boza komona ngo pe clair mais bozo ignorer parce que botonda na haine na motema est-ce que même Majaki akoko engagé Karine te engagé même ndeko na biso Mamalu Bomboka akoko engagé Karine te ako engagé même monsieur Christopher akoko engagé Karine te ako ranger ako engagé même madame na boyina tanga ba kombo nyonso soki na bando tanga ba liste baza ebele même na balabala Karine Mokonzi kaka wana na balabala zali aza na motoyo akoki ko engagé ye sans que Karine kuta tombola musapi Karine soki bozoka aza kosala boluka te soki wapi akokosala kaka na en face na bango akokosala kaka na immeuble evandi akokosala kaka na kati ya ndako na ye azosala na konte ya mosala boyebi yango boyebaki pango bamisusu bokolinga oloba te parce que bozokanisa bokofungula Karine misu bozolinga bobungisa ye nzela boloba na ye akende na foyer bozopiége ye alors bapiége wana batuneki bino boza komona ngo réalité nayebi ke moko na bino azokosa baninga bino pe bokosami
sima mosusu mpe alobi likambo ne akosi baninga bango mpe bakosami. Mosusu kutu ye moko nano amikosami na makambo na ye sima akosi mokili. Boza wapi mama Kimpi ne kiri na bino? Bandeko bo continue ko signer. Botindelanga mpe na signer na koya na marche na oza kote na bino na ko marche toro na ndimi. Botindelanga pétition oya 2021 esilaki ya problème eza te to valide ya 2022. Nga na koza na marche na kosimba banderole. Bosa banderole nga na kosimba na koza liboso. Na koza penza liboso na koganga Karine Kita toyeli yo. Ngai bosalaka Karine pe asalaka. Boza na mikanda Karine pe aza na mikanda ana mukanda. Boza na mobali Karine pe aza na mobali. Bon, bino boza nango nyonso ezali esantion ubi ya kobondela. Nazoloba kobondela na nkolo te, kobondela na nkolo na losambo te, kobondela penza. Pozwa musala wana modèle obondelaki bongo chef d'équipe ndenga sasaka yo na musala. Chef d'équipe, zala chef d'équipe, engagé siko bazozo na compagnie. Sasa bango kitoko. Kaniso za chef d'équipe ya Mida, ya Mama Congo, ya Nientaba na musala. Ko sasa ya ndengwana. Po azobondela nyonso. Mukanda. Botambola babiro nini te. Bolala bisika nini te. Bokenda kolala même na pont, na sa pont. Ya nini? Ya Porte de la Chapelle. Boketi na Secours catholique. Bosali ba bénévole. Bon, eza mabete kozala bénévole. Mais bino bokende na motema malamu te. Bokende kosalaki bénévole. Na motema mabe po na intérêt na bino bozwa mukanda. Boza kotinda Karine wate. Karine kende kosala taba bénévole. Banda kosala ka bazotia yo ka bakopia yo mukanda. Ngai awa nasala bénévole. Bino kuna ndenge nini? Muta Belgique benga. Eza ngai muta Belgique. Karine wana nga nasala yango bénévole. Nazwa mukanda. Ye akozonga. Makambo ne nyonso se monani. Oui, emonanaki. Bayebisa o Karine abombaka makambo ne nyonso. Non, abombaka te. Soki kute string na ye, na laissez-moi tranquille abombaki yango te. Bo makambo ni na obomba. Bandeko, nazoseka penza bino. Nazoseka, ezocha oui, nazoseka bino. Siko chenini. Wane zande nazoseka bino. Nazoseka penza. Baseka baninga te, menga nazoseka. Te koseka yo pe calme. Ata baseka kabwe. Basa na makambo ebele oto koseka. Bino boseka ndeni. Boseka muke. Bolela rebele. Namtaloba bon. Bino bokanisa balobe nango Karine. Non. Bobenga wata. Wata explica mbale alobela Karine te. Wata kukolinga riske bongo te. Kwani sa riske te. Boseke bele muke bolele bele. Eza bino ba oyo. Ataku na lobi nangate. Bokanisa bien. Chaque fois tango bosekaka mingi. Bosekaka muke. Tango bolelaka. Net na minute oyo. Ngoya o. Modèle bozolela. Même na bamatanga na bino.
bolela bongo te ata nazala te soki nalobi natuna kaka bato boza na bango pembeni o bazala na matango kuvela ndeko bakoloba oza kolela kaka na minui soki matanga etondi ou bien bato bayebele oleli makasi batambusi kaye soki esili modele ndenge osekaka na kotonga bon kotonga kutu te bino botongaka te bino mpenza bosalaka kisongere mpo kotonga wana eza spécialité na biso ya Karine na biso koinforme me kisongere eza ya bino basongi donc toza différent biso toza batongere bino boza basongere bon bosala soki kisongi ko bon pétition turo ya nini boloba nano koso Angelica Soso Karine azwi doki autrement dit identité yo kolakisanga passeport te lakisanga carte d'identité kolakisa mpe carte électeur te élection na esalami te lakisa yo na Karine na doki lakisa doki nini yo yanango ozanga doki na yebi ngo lakisa bileti ya ngola non yo lobi oza 100% congolais fo lakisaka ya Congo bisika yoza na boyi nakende mosika po meme facha osepela te makambo na oloba po ya tosala procédure po Angelica koma na identité sikonga nazoloba lisusu mobolo tika na kata wana alors Karine Mokonzi la baronne mondiale bandeko sikoyo akangi makambo bozoluka asalaka wapi sinayebisi bino misala moto elukaka Karine alukaka mosala te oui mosala nde moto elukaka ye Karine aponaka boza na likambo nini ya kotinda sikoyo biloko kolia bopesa conseiller na hôpital ni bolinga abota nani na Bruxelles mpo na Liège deja kobota te baya kotindele aide soignante Rafini Tumba aza kutu aide soignante te aza nani naye mpe kombo bangobenga te na se ya aide soignante eza nani azali au secours au secours ya confinement batindele au secours ya confinement aya pembeni apapa amemelaki mapapa mais non aya kokateli papa nayebele wa kosalaka te yango na Liège te bolinga botela wapi bolinga toloba te wana bwana ngo ide te mawe bandeko ba bolingo likambo ya kitoko likambo nini le 1er février ti le 6 février toza na forum botunanga te soki nini ya kitoko yo moto olobaka ke mboka secteur nyonso baokipango na bapaya kote oyo bachinois kote oyo bendie kote kuna bapakistanais alors yaka na forum le 1er février ti le 6 février 2022 kuna okoya na compétence na yo okoya koloba po makambo na yo ekokoma paya nani Fachi Beton tala yo ozoloba papa robo olie yango longoli masque me yo pe yaka na compétence na yo yaka koloba na forum le 1er ti le 6 yo pokolia en plus bandeko no tango tokozwa basecteur wana bakoteka susu lopango te mais soko yete bapaya bazwa toujours na secteur wana
bandeko no makende bwaka ngunda wapi na kanku popoto ekangami. La décentralisation, nous avons passé en revue la cartographie du pays. Il y a plusieurs opportunités d'investissement dans notre pays, dans tous les coins du pays, dans nos entités territoriales décentralisées. Et à Geneva, nous présenterons cela aux investisseurs éventuels de la diaspora du Congo et des amis du Congo qui seront nombreux à ces grands rendez-vous. Et ces assises seront tenues en quelle période exactement? C'est du 1er au 6 février 2022. En tout cas, compétence na yo ezali nécessaire pour na kotonga mboka. Fati beton bango kuna baposa bitambe otamboli na bango oselumuki okwei obukani mokwali soko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tebe mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.